Allô? Aujourd'hui, comme na Icolor, la l'équipe a régie des eaux. La seule qui est bypass, na comme tout na wat. Côté ni. À espace les trophées par Maman Dorine. Bah ça là. Ok, c'est bon. Mais franchement, non, la première explication. Sérieux, quand on dit maman va aller quelle na boaka miyevu on dit que lemba on pesa pas matin na comment explication lemba na bien na kiti na super na ndo ya na leki régie des eaux même donc ça nga juste kana Icolor ah wa kana Icolor na bito à l'époque on s'en voiture na kala na so sa photo na bien na combien na location dans mon les triomphes on va les trophées les trophées il y a les triomphes plutôt les trophées parce qu'on aime ça OK voilà au moins ils sont en ndenge super OK boy otuni ta la régie des eaux balaki so régie des eaux so comme wana otuni kinko les deux to à partir de super otuni kinko les deux ba ko la kisa comme kinko les deux partout hôtel ma quelque chose na point na to na point oyo obika na zo restaurant les trophées et pas Maman Dorine Batala moi ça mouille parce que couleur on so moi ça mouille ara yemo Maman Dorine Batala taille ya mouille ça ça peuple congolais je te dis na ndenge ya bypass on qui kaka qu'une marché otuni kinko les deux ba memi yo restaurant les trophées malamo comme eza pesa robunga te ya awa nyaki moni biloko yo linara nyo sara bila moni nyespa no bitla za kuna États-Unis wana demain ako se retrouver awa bio on pakasa on ituma toto on ni limbondo omoni nyonso même ba pondo ba swahili ya ngubo ba lingara awa elle va bien manger chaud et finir la fin au prix le plus bas. C'est que ah on va prendre tarif montant moukier donc batunions ba na poto ba na Kinshasa ba livraison à domicile d'après moukier au lia mais ba ça Maman Dorine Batala la confiance on a meké lambeli non na lié mbisa munene nyo ba tunyo ba chemo mo bilo mo to lingaka au moins za ba congolais mutu ba lingaka ko lia bio mais ba na ba moyen ti parce que ya za wana oli ko lia bio na primo ka moukier ko lia no bio na donc tout olingo ba ba bampakasa eza bangando nyonso limbondo pe awa toko to mona yaka ko ya livraison pesa domicile eza na biso yo saka na te ko ko ka awo ye mais fona lia non yaka le biso ni na kundi mwana mama yaka na ke explication bien ya fila ma ya on vous ndeni elle lenga restaurant les trophées vous pouvez si la cara Dorcas restaurant les trophées et Zoamine avenue à Winnie numéro 19 na commune ya Lemba Kolia bio allô voilà. Bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour Nababoni Nabiso. Bonjour Nabatutu Batala Radorka. C'est Bolokoko Bobalandaranga en direct de Bolokoko officiel. Bonjour Nabino. Je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement et partagez notre vidéo. Dorcas Bolokoko Gauloise et Abakuko Nazana Ponabino Bandurunion sous Bolingaranga. Je suis là pour vous. Vous comprendre. Moi, on peut ça moi bien. Voilà. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo. En tout cas, to commenter, to liker, to aimer. Bino Baïbolingara Biso, Total la film Maman Monique sur les marchés, meilleur film de l'année 2024. Très très belle histoire. Écrit par Sila Bissalou. Consommez film nayo, partagez, likez, commentez. SB Azana besoin nayo. Dans le baranabino Abakouk Toza, Nabiso tout pour le soutenir SB. Intérêt na yo Abakouk yangai eza pour soutenir SB. Donc total soutien total na Sila Bissalou, soutien total na SB, soutien total na maman ya Abakouk nyonso ya monde entier. To partager ma vidéo na biso, to liker, to commenter. En tout cas, partagez nos vidéos, likez, commentez. Nandenga osaranate. Yom tolingara Bolokoko, yom tolingara Dorcas Bolokoko, to kenero somba, to kenero tala. Film est très belle histoire. Tout le monde a douté comme bolingo ya. Douté bosse na za muta garage. Mamoni ikuna aindisi. E bagata te garate. Ya. Marambo eza ba histoire vraie, eza ba réalité. On a mboko na mokilo mambo esalama.
Et puis la réalité, na kosenga na yo erote la film pour apprendre les leçons. Rote la film boulot té. Tel la repose la leçon or retenir quelque chose. Attention ba maman bazara na ko ba teka makasi ou ebiti ma bazara nango. Attention. So moyo ke na resombe loro quelque part ba to za rebelle yo mutema no kunya simba raté tere nzamba boyo na marama mabeza. Attention bandoro nanga. Na lingi bino mingi na ndenge osaka na te. Bino ba etu obotalanga. Gloria Cosmétique, merci na yo maman. En tout cas, bato bozo tout na le poste nanga e bongi na nini na secret nanga ezali Gloria Cosmétique bon moni na komi na linga ki d'abord ngana bonga nanu. Soki na bongi nde na robete la bino lisolo. Na moni ke ngana bongi na komi na te uniforme. Te nanga ndenge esengelaki. Nazali susu na banduta te. Banduta nanga nyos na deki nango awa na maboko yango ekomi kokota. Grâce ya maman na biso Gloria Cosmétique, bota ande le poste nanga e bongi. Bota ndenge na komi. Maman ozana ba tampon ndute leka yo en exagération. Oye ba raté o tamboli solution ezwa mayote. O tampon na yo esi la raté. Comment komela Dorcas boko na numéro nanga. Okozwa Gloria Cosmétique. Na minute azana prix azana promotion. Azoteka biloko na ye na prix promotionnel. Bandoro nanga ezana mbongo mukie lo pose bongi. Yo mutolingo koma métis. Yo mutolingo ngala. Obi on leka Dorcas boloko yo be mutu lingo na chocolat kitoko et na mutu aza chocolat mais chocolat les réclanté aza mwindu mais mwindu na eza mwindu salité olingo na mwindu moko ya bien lokola ba sele yo sram lokola ba bobo manoka numéro na ngeza affiché wana benga ngai directement na tinda pas Gloria Cosmétique ozwa biloko na yo expédition ezo ça ma partout. Partout. Azo livré biloko na ye partout. Ozana poto, ozana kin. Mafuta na ye azo teka ngo partout. Yaya, net na minute bana poto bwana ba boza so pe na ba hiver. Mafuta na ye bino ya Gloria Cosmétique oyo suka. Neti o nga na pakola o ezo tianga tembo ba benga ngo ye mo miliki. Kombo nango yango eza na yo na sekele ma Gloria ye ba komba français tabite ye ba kombo nyeka ya lingala neti o nga na opakola eza miliki kombo nango miliki eza vraiment bien on va ni sango na congélateur ou frigo même kutu frigo le congélateur te faut fuma eva na frigo yango lingara toujours malili wana ezo bongiso lo poso ba mama boya ebele ba papa boya numéro na ngeza affiché bobenganga bobenga voilà bandero na ngai lobi na vandi na ngai na butu vers 22h pour biso to da information ka ba artiste comédien bi dodo et puis que l'autre zaki na tournage à Canal Congo bien Canal Congo wapi ne ba rappel kolo nango te ya je m'excuse hein nimbisa na ba kolo nango te je suis pas contre toi mais ndoro nanga ne bi to za mo si to za mobali. Ngabi boleki na tournage à Canal Congo oui tozaki tournage à Canal Congo mais le mot s'est passé wana et ça linga bien te ngabi problème nini oto na bengi yo parce que bino ozo ta SB bobele moni ba so moni ndoki bobele la niveau ba comédien ba koti kieto pona Michou moi ba to risque tia zonga kinyawa ba rosale mabe ngabi problème ni expliquer na tournage à lelo na Canal Congo sujet kaka ya Michou ayibi etwa la baninga oya kuta na kati ya SB ayiba bango makolo amema bango epanganga kuma osala betwa ye baninga oya kuta bango na SB ngabi nande nyabi fia kisi makasi patati patata Michou Mbembele bon séjour à Paris babo yiba batu makolo ya oli Zambe yami babi yiba batu makolo na SB c'est quoi il va même sur ma colle yabi yami abi vraiment dodo na lobi na yo po yoza baba ku ba yo kakayo bobela dati bo mona bandoki bobelela déjà dernièrement j'étais ici avec des carré bashia des carabi dodo ebi ke voyage à Michou kuta mabete ba comédien ba solo ba surtout ba wa basi Michou kuta ngabi abolo ba nyabi été vraiment
artiste bakenda ba poto ya génération Michou mais Michou ba poto na eza toujours ko épaté era kenda ki États-Unis ezaki ka boy era ki sko Paris nani photo on a ndenga la ta bimika le roi mwana poto alors ka kutu muto oti aza venate abi vraiment est dérangé ba très bien décarré non bon santé décarré ba china lo ba na haute non abi acte décarré Michou penza na ebité étoile ni penza na SB et pesa ba ne roboti na ba j'aime boti na ba like boyebi e moment na vandi na oki mutema pasi komona ke batutu ba entourara sila ba komara na ba problème ba kotaka na ba rancune veut dire que soki muto za pembeni ya sila ato oza innocente maramususu bon là tu so ber morbe oyo yebite ato oza na problème na batu wana te bon comme fingo dans le vide bon comme finga comment bino boke tournage na bino ko tourner mitsepe ba film na bino mwana mwasi ya batu mwana batu aza sur place te aza pe na lieu ya tournage yango pete mais boke kaka ko vandela kombo na ye boke kaka koloba sur sujet na ye qu'est-ce qu'elle vous a fait est-ce que succès na ye nenge bozoloba ngana okamwa kaka bino moko batu wana boloba ke Michou abi ko jouer te bo combattre ko jouer na ye kaka bino moko so batu wana boye sur sujet ya succès ya Michou yaya soki si la simba ki cité akota nganga te pour ba succès bon si la coach ni Michou nganga tout sola abaku tchela nga j'aime cher ami soki si la kota ki cité ya simba nganga te avanda na nganga te liana nganga te bon si la rozone Michou o meme pa nganga o conseiller ya ke ne pas nganga et puis makolo yango Michou ayibi ya ba jeune fille ya SB na yebite non mi lo kwa kumbara mutu ko non mi pas en arrange na ye na informé bino azapi na vie na ye bien à vivre bien elle mange bien s'habille bien na niveau na ye na niveau na ye atiaka bakabelo ne ya bien siko makolo o Michou ayibi ba fille ya FB moi je me demande makolo yango ya banani o Michou ayibi pe ba fille nini o Michou ayibi pourquoi bozo soki muto azui na vie soki muto aza na succès fou partout bazo bengisaka ye ça doit vous choquer boroye na babiloko ya ba campagne ya déstabilisation dire que moi na moi ça bato simba kisi moi na moi ça za boye non c'est pas bien cher ami c'est pas bien bolingaka mutu a évolué pourquoi qu'est-ce qui vous arrive oh bolingaka mutu a matate mwana wana mwasa bato aya bandaka FB aya na ketch na ye wana si ayibaka makolo batu te lelo akomi na juki akomi kokende bapoto na ye ayibi makolo azosala baetoile na bato etoile neti ya nani po bino yango mpe na mission o mission bobike mission osala baetoile na bino boza ni famille moko boza ni bandeko boza ni libota siko azosala etoile na bino ndenge nini etoile yango mission okomi kosala ba fille ya théâtre eza nanga ke Paris yango kuma utiliser ayibi baetoile na bino ake nango Paris toloba bongo c'est la Michou ya kozonga beto la bana bato yibi Michou ya kozonga beto la bana bato yibi boto langa ba j'aime cher ami tout tika ke soki to moni mutu mo aza entouré ya sila mutu ana komi mabe bato bozo finga Michou wana en logique de choses Michou ana problème na binote beaucoup na rappel na tournage wa bo sekara bo betaka masolo esika moko mais boyina mwana bata mukie car rapport à jouer en a 4 SB car rapport à na fila ou ani ba comportement bon pourquoi ba comportement ya boye bino pour la bino muto ko évoluer te pour la bino muto ko matate il faut toujours muto wana za na kisi a faire les betoile ya batu a
bayiba makolo ya batu bayiba makolo ondeni ebi pour ramuta beti lisolo ke bayiba nga makolo c'est que yemo waza mutakisi pour nga de osnya vani bina bina yiba makolo mutu te bayiba ondeni bo ya no expliquer nga bayiba rappel to la mutu ndenge nini pour bato ba ke toi le zo brûler toi eza bezaka bato ba bakisi en tout cas neti nga vani be innocent que je suis na bina ba sala bilo wana te ndeti makolo bayiba makolo bo na ko expliquer ba makolo bayiba ondeni oh Michel ibi makolo na bino akanga bino makolo akati bino makolo te ya bo fingi e bo jouer te aza amateur actrice moko bo Kevin a terre de ma femme tika ti aye e ba na ko jouer te mais muto ebi ko jouer te sur 1 million de chaînes YouTube ya ba film za oleka Michel do jouer na 98%. Mais ana na expression facialité ebi na ko jouer te ya botika bona batu évoluer omoni ngolu na grâce ere yaka na via mutu etu elukaka te tu na ke yo ndima to yo ndima te neti nga beso ndamba bla pambola nga ana beso tu na te ke yo mutu otala nga olingi pambola nga to pambola nga te ana ngo besoin te et pas nzambe ezaka na zwa bisika mwana bato kote ba prière bisika abondela bisika asambela nga na tozala te tokoma mona nga ba réciter ba prière na ye komi ke asimbi kisi soki Fanny Baikoko alobi ke Michou alati bien comme bana poto mais déjà na kini on se le dit toko ça va tout te Michou s'habille très bien l'icône elle s'exprime bien en français. Alors, tu as déjà kitoko. À vivre en avis, il y a bien. Avant un standing, il y a bien. Si vous connaissez mon amour, évoluer, pourquoi? Pourquoi vous avez comme il comme ça, comme il mouton à Simbikisi. T'es boutique à bonbon. En tout cas, laissez Michou tranquille. Motika mona batu kimia penza na ndenga osarana te. Motika ye à respirer, à vivre en paix. Bon combattre ye parce que à l'heure où vont les choses, l'artiste comédien toye bibino. Toye bibino comment bo mi boaka na ba maladie. Toye bibino comment bo luka ko coach batu na kata bandaku. Bon comment be capable pe le lolo bi roza mwana on a boté na ndaka kota na ndaku. Bon, côté les penganga parce que vous êtes capable. Si déjà vous comme vendre la dans le tournage, quand on a c'est que vous êtes capable aussi. Il y a beaucoup d'engagement pour le détruire. Si vous avez évolué, et sur carabino, et puis carabino vertigité. Zama sala likam nangonga na ye. Michou a outé pas dit na sala oaza lelote. Lelo komi o ezan zambe kisi te nganga te botika mwana batu. Bino ozanga so mutamati kisi mutamati nganga mutamati asali bete. Nganga te kisi te. A évoluera bien a ebi konuka nzambe bo sambela. Likona ngo aza place au sous sa bénédiction vandi. Même biso mo to vandi boye to ba sous sa bénédiction na SB. SB est pas mon abisso. SB est modifié abisso. SB est pesa biso ma position de vie. Yaya, mais to ça va te le la FB boy na YouTube en ouais. On va tu te retrouves à la fin du mois à $1000. Toko ça va tout tenga la vérité. Maman on va aller vérifier alors que tout ne voit c'est bino. On va tu te retrouves à la fin du mois à $2000. Parce que au zimba wana kombo ya sila. So tenga kombo sila tongo zombo wana te. Veut dire que sila ali pamboli ponanga. Celui le mwana wana Michou aza ko évoluer azoke ndeni boso azalaki pa dina na quel isusu kuna mwana na zara boete azala ko aza boete mais lelo na FB tala makaba kutani na on veut dire que si là aza bénédiction ya batu ebele. Donc Michou, si la bénédiction pour na Michou, SB eza bénédiction pour na Michou. Nga le bara SB eza bénédiction pour na nga. Na la lamu qui tu te réveilles un bon matin obité. Non ça ra vidéo moi non le belara si là.
À la fin du mois, tu te retrouves dans 1000 $. 1000 $, et là, tu vas la porte, tu vas te caillou. Tu vas faire 1000. Mais yo, grâce à comment il y a si la wana aussi 1000 $. Wana. Tout ça va tout. Tu as une la vérité. Nani na mama lokuta te. Botika mwana mwana bato. Ayebi le collecteur. Au moins na kuso de ko lata ya to ko c'était depuis qu'il y a mwana na lata bien. Michou, alata bien. Et a pototé. Déjà mouta ba classer là bas. Awaya ko ma poto ba ko classer. Ba photo na bisi bino chimie hein. Botika rotonga bana ya sila. Bo mesina rotonga sila, bo komi rotonga tina bana. Botika. Bino be luka bo bimisa ba pot de marque na bino. Bo sa ba marque na bino. Bo sa ba griffe na bino. Bo ko sa ba griffe na bino te. Bo ko sa ba pot de marque na bino te. Oh bino bo naka ya batu. Bon, on va combattre ya batu. Gloire cosmétique ne makambo abonné. Bande en tout cas, bota le poisson na ngai te uniforme. Gloire cosmétique ne makambo clôture pour na vie na nga. En tout cas, yende makambo abakup na nga to somba mafuta. Numéro na ngeza affiché na bengo somba mafuta. Et yandoute au tampon. Bon mon nga. Ce qui est ma béa, non, mais t'as tampon pour moi, il y a ma classe d'aki. Bota, tampon exacté. Bota, tampon exacté. Voilà. Bande de retour pour notre comportement à bifou. Botika, moi, tout très bien. Botika, Michou tranquille. Beaucoup me combattre, mais le retour entourage si là. Beaucoup combattre, tout le monde. Biso, moi, combattre, biso, tout le monde si là. Beaucoup combattre, moi, la batou. Oh, botika, na potango, ya potonne, oui. Le couteau m'a bêté. Génération Michou Moutake n'a pas toisaté. Eh! Génération Michou Moutake n'a pas toisaté. Poto Michou Penza est zoui et tosi. Allah qui to, pas de la qui to, bombo. Yami de mon cœur. Azola avec qui to, poto ne Penza est zoui. Yaya pour ma tuba vendre le belayo, c'est qu'il faut zoua. Sans zoui, tu vas te voir le beloté. So la musa ma beba to lobelo te c'est il faut ça musa la bien ozui peza no mona mokile vande lobeli yo moi ba to azo zuwa ya mbo vanda bobeta masolo ne bo tonga ye ba songi ba mama mibimba ba comédien ba tete mibimba bo vanda tonga moi ba tamukie o bo mi kolo na musika po azo eboye po ke poto liboso na yo atino ya théâtre kalo sama mabe bo sama mabe bo tambola bien tamu bo so ba chance te bana wana ba mishi bo tambola bien bo kuta ba chance ba ya kala bo tika mona batu. Eh, baya kala botika mwana batu tranquille a évoluer na ngambu na ye afa misane kitoko botika bo bima vie mwana batu baya kala botika Michou tranquille boluka mama osala baya kala botika Michou tranquille baya kala bomi ko futa batu ba mbongo ba ko finga mwana batu na télévision ba déstabiliser mwana batu baluka ba créer mwana batu ba problème bino ba ka mettre comme ngemo ya ko balika mwana ba besti Michou ma casse ya grave. Parce que ce que tu dis que na souki pardon, je vous fais un bisou, bye.